pas beaucoup découvrir belle vie à Zaki Nani. Mission na yé pas passer à Zaki Nini. Les autres ils sont déjà le troisième film, ils ont quota. En 2025. En 2025, troisième film, ils ont quota. Ce qu'on dit, ça va l'autre là, banani. Vous comprenez? Oui, oui. La belle déjà, la Javette continue de film. Doit te bien bazolo baba lobia et avion zanini a zolo bakaka. Quand ça vient là va découvrir ce que j'aime, il veut me tomber malakati. Ba koye ba demer nyang. Mundirba, Yams, Jerry Cobeto Express Luamba, ba découvrir Clarisse Plasma. Et puis ba découvrir banani ba koye la carte avion wana. Et puis avion wana ba koye ba propriétaire ya avion wana zanani. Asi oh bien ouais. Boni bateau bakenda enani aliaki biloko ya bateau kindobika sima ye kindobika boni bango osomona bamitunana banani balekala banzela batata bato oyo babanga bapapa na biso te yaya otikanga na bwale mawa mokili eloba opimelanga succès bato ya mokili bakoma komonelanga leki na yo viesilasi naoyebisa yo tala niveau siko na bango mibale oyo na dina na ndumba nani okojoue nini Marie-Jeanne avandi wana mosekaza wana batya susu ata yo moko ata yo moko oloba munoko nini Marie-Jeanne Bolola za wana vraiment to sera ba semblant to sera ba ironie te moni batana bino se leki to ko boya ete asala succès na ye asala makamni pa mine na mboko to ko ignorer te mais ano eza ne ba Marie-Jeanne Bolola ba moseka tika bango na tana bango to bino bozala peut-être baninga ba wela bino o moni ba madeso mabe soki bochong na mai obikeza na vitesse au mata likolo et vimba ke mati ya malamu etikali na se ok siko bango ba mitunana na za madeso mabe na za madeso malamu donc c'est que bango ba pesa dia ba gel bazala sous na gel ya malamu bazala ngo jete bana ngote donc pati melanga ba ke gel izala ka sustain ba vrai ba sendi bana numéro 1 kitati na muta suka bolokoko ba sendi nde bango na oloba na yo ba vrai ba sendi nde za bango ya baze lokote mon bango tu ba vrai ba sendi bango tala kizenga bourri ya malika ndaka alobi ndaka Bellevue za musée d'après ye amoni ke lokola a ridiculiser ndaka Bellevue musée ozomona nzoka akumisi po musée national po kota po futa mbongo ouais il faut futa mbongo ozomona faut futa mbongo no seke ndako ya Bellevue ezana biloko ya mboka pesa na kata ndako ya Bellevue faut ndako ya Bellevue faut futa ngo nini mbongo oh là bien réfléchi tango via sisi azaki na ina ozomona atoboli ina ya sisa kota boulevard ya Mata Talon ozomona ya bango balobi ke dina na za ndumba abima na Caleb World yoka misi lolo za kiti vanda pendant que Bellevue za World yango bomona anniversaire asile eza Davina Apwa polo na miniature za soko tie Bellevue likolo ote Davina Apwa na se okiti susi la ndea muna se ozomona eza bongo apotala mo faut ça bongo soko boni aloba ke Davina Apwa à l'équipe déjà ba million a comme na ba milliardaire camarade à Bill Gates et subi nos places ni ba lui boza ba sendi ya ba vrai ba sendi nde bango Pati Melanga abimaki na réseaux sociaux mami koleleki alobi azozela Bellevue soki bakutani akoswana na ye eza nini na Pati Melanga azo Bellevue c'est des merdes. Tu as l'occasion de la Bellevue. Abi mko na komona Bellevue to koswana na ye. Et ça mona Bellevue na ba jeune na ba. Ah, ba ça ba jeune na te. Ça mona Bellevue na ba jeune na bango.
mibala bana mike boni génération na bango tout bana mama likolo tina mutase baza bata bana mike otana sa tia ndako aza koko ozo luko bamba olongola ebongo oyo azaka na mkolo azanda a génération o génération bintu yeza mkolo mera nza mkolo siko ozo ofinga deme nzoka yo mokuto oza na numéro ya chaussure na yo te il faut luka ba 45 ba 50 ba 60 okiti na 38 ela esimba te ondi ebongo yo boni yo mosa pembe po balobaka basa mundu baza flou basa pembe bakota ngungi te Miss Lolo azaka avant naka na mapela kapa na bango chez les parents o ata studio $50 Miss Lolo bigu ya futela te mozo finga moto afutela lupango mobimba ye moko obenga ngai mwa muke na lotete nanga nga na simba na lupeka voici Beckham na pesa film au tourner na pesa rôle na pesa malobo tourner na simba na épaule ma fille s'appelle Beckham Pomba Sen na pesa non Poutine bravo ben ya kama moyo lo babo ya mwana balobi olukisa yo ya bon ya ni kaka Miss Miss Dinana Miss ya Kinshasa wana ba province bazui basi mbinga basi ya mbinga basa kitoko bazui bango bauti ba province mais Dinana mwasa mwindo wa matadi abimi Miss World Dinana ye Kinshasa aye théâtre abimi na président Caleb World Dinana avandi atala Omar Kabongo abimi Dinana mwana mboka. Ok. Na 2008, Miss de Kinshasa, c'était Madame Dinana. Dinana bimana président Caleb World. Dinana bimino Omar Kabongo World Génération. Yaye. Et bongo boni bato bakenda na BBC. Didi kinwa ni yokanga ndenge na kolela blandi. Wana ne banani. Nan o be vi ba cha ministre art aloba ngo ba vidéo ezali abina jouer te akozalaka famille bota mais ezani ni eloko sali alongwa famille bota abana ko sa charner vers Belvikane petelo na kokufa te okowanga nanga 3 fois soso kolela yeso tala petelo alobi na petelo nanu babaki nga na ekulusu te na yesu owanga ninga petelo alobi nga nazala na moyuda wana te donc elakisi nini motei mpona biso bakonike moto alobi yango Miss Lolo alobi yango na émission est-ce que atali parcours ya Yaya atali rétroviseur à Yaya atali rétroviseur à Yaya te mozo ya koluko finga oyo ko finga mutu nduma tandis que yo moko kitapa bana mike ba kenjo na bandana ba kicha coupe Miss Lolo yo ko finga ba totali parcours noto botana receveur ozambanda mona na yo Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. Voilà. Tout le plaisir pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur votre chaîne.
GI Télévision, à travers votre humble serviteur Exode Mikebi, les petits-fils d'un bon maître, l'herbe des casses, l'artiste, pour les comptes de votre analyse. Voilà, je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis avec Bianca Zanga, Moana Souka, il y a Famille Libota. Je profite pour dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo. Bien Soana Bozala, très bien que Exode Nabino et Kendara très bien. Voilà, Tozolo Belanioso avec Bianca Zanga, Moana Souka, il y a Famille Libota que je dis déjà bonjour et bienvenue. Bonjour, Exode Miki. Bonne santé. Oui, tout ce que peut béton, le rythme à comment le rythme de guerre toujours. Goma ne tombera jamais. Bisogno so ba Congolais tous derrière. Ba phare de na biso oyo bazana front bazo bundela pona ekolo. Boni basangwa Famille Libota. Non, Famille Libota ça va, tout ce que peut béton donc il y a une opportunité de l'écriture à Zana World. Donc alors nous vraiment Lola ça bien et toujours na Belle-Vie Télévision nini Pasteur Didier qui est presque na souka tout comme déjà dans 14e épisode ils ont qui n'est ni donc 14e épisode déjà qui fin il y a Pasteur Didier ouais en tout cas les making of il y a Pasteur Didier vraiment il beau consommer film beau consommer vraiment tout partager film comme il faut et pas beaucoup découvrir Belle-Vie à Zaki Nani. Mission na yé pas pasteur Zaki Nini. Mon Belle-Vie na pasteur Didier loko là Zaki ne loro mongo na kati wana c'est que fin ba découvrir yango déjà nyonso oh non nous eu occasion ya kokota na Bella production T kota na chaîne Belle-Vie Télévision au comment on a film le roi pasteur Didier est commis déjà na souka na moni mama komi lisusu. Second choix. Exo, au moni Bella Reza comment eza industrie à cinéma. Voilà. Bella Reza loko moko boye ya mukiete. Bella Reza loko teke loko la film si libre on luka somo que de tourner film non. Ba ntu ça la bongo. Mais ba tu basé belé. Les autres ils ont déjà troisième film ils ont quota. En 2025. En 2025, troisième film, ils ont quota. Ce qu'on dit, ça va l'autre là, banani. Ah. Vous comprenez? Oui. La belle déjà, la janvier, de côté de film. Février, il y a un autre film, ils ont quota. Pour l'autre, doit les trois. L'autre doit les trois films. Donc, premier épisode déjà, Lélo. Non. Autre soit making of il y a Pasteur Didier et puis les cadres toya na teaser na biso présentation il y a acteur au ba tourner na nini la second choix moi déjà on a Pasteur Patron Pierrot Davina Apwa et Gesho Ngange na yemoko madame Bé maza vraiment belé on a le monde na affiche maman dit quand même reçoit des présentation il y a na teaser déjà donc et ça va vraiment biso ça va voilà tozo kende toza rara na basango ya Famille Libota, tous en Bella production. Le lot marambo ils ont qui moins inquiété trop. Tous ont battu zanini. Tout le monde a qui avion. Ils ont qui des licolo. Ils ont l'obéla. Tous en banin. Ah ouais balobi baba méthode na ba avion baloba kawana. Belle-Vie production boinabo. Ils ont nini boso ko annoncer biso nini. Maman bombe biso nini. Au moni biso. Toza batamite ma moto te bakoso moko bomonga baboki ma ya moto yo bio ebeli na lia ozwa tenia ozomona biso siko toza bata tenia te biso toza bato totondaka donc mama na biso tanga ya kosala likambo aza tellement aza moto ya matalana te ozomona mais vite baza moto ya matalana te tozalaka toujours bouche bée bato bazela kaka événement ya avion bako découvrir na kati avion wana ngabi nga mutu na obima na kati bato bele bazolo babalobi avion eza nini azolo bakaka na kati avion na bako découvrir est-ce que j'aime ibele mutu obima na kati bako yeba demer nyangi mundirba yams Jericho Beto Express Luamba bako découvrir Clarisse Plasma et puis bako découvrir banani bako yela na kati avion wana et puis avion wana bako yeba propriétaire ya avion wana za nani
ozomona donc toza na kaka toa na événement moko événement ne ba comprendre qui est Bella, qui est Belle, qui est Poutine. Voilà, bon, événement ils ont mis balé en février, tout ça là. Événement le 29. Babi côté musu soupé bazo fêter pe anniversaire. Événement ils ont moko. Donc na bana nyos. Bis de bota. Bis de comme ça 7 ans. 7 ans mon abimi déjà mis no tanga ka déjà. Merci. Yango. Merci. En tout cas vous événement moko. Na février événement ils ont moko. Il y a le 29, vous n'avez jamais décidé, voilà. Voilà, vous continuez toujours Kolanda Bella Production. Événement, c'est ça? Événement, c'est ça en février. En février, au Péga? En février, kaka. C'est l'événement qu'il y a bien. Événement, on a les événements, événements moko na showbiz. Na showbiz. Il y a Bella Production. Voilà, Bella Production, événement moko le 29 février 2025. Bien que ça tu côté directement to kenda soki to panza ninzo to sa nini awa to kende to moni ni susu awa Pati Melanga abimaki na réseaux sociaux mami koleleki alobi azozela belle vie soki bakutani akoswana na ye eza nini na Pati Melanga azozela belle vie azozela demerté te alobi azozela belle vie abi moko na komona belle vie to koswana na ye esa mona belle vie na baje na bango basala baje wana te esa mona belle vie na baje na bango soki amona belle vie na baje na bango ayo oswanisa belle vie mais soki amona belle vie na baje wana te ata ye moko osilama ata ye moko osilama mpona namona belle vie na baje wana te ozomona baje na bango ya simba tika leka na tv clashe mpona mutu bobwakela mutu je to belle vie asalaka yango te alukela yango place oyo basalela makambo wana ozomona soki amoni ke belle vie eza sala deya lisano na biso ali yoto wana mapata ya amenase belle vie. Voilà, mais ekomi nini tomonaki Pati Melanga na baneleki abandai koloba naza famille bota naza boye bavideo ezali nga aza nango aloba kutu belle vie nani o belle vie batia ministre art aloba yango mpe bavideo ezali abi na jouer te akozalaka famille bota mais eza nini eloko esali alongwa famille bota abanda kosa charne vers belle vie kana petelo nakokufa te okowanga nanga 3 fois soso kolela yesu atala petelo alobi na petelo nanu babaki nga na ekulusu te na yesu owanga ninga petelo alobi nga nazala na moyuda wana te donc elakisi nini motei mpona biso bakonike oza comprendre soso yesu nanu babaki na ekulusu te mais moto amichange langage alobi ye kutu atikala ta koloba te me bavideo yo eye kobima wana motei mpona mama Pati boni video emonisami voilà video emonisami mpona mama Pati Melanga azalaki koto oyo otuvango ndenge nini moto azalaki koto ya bandaki kosacharne mpona bato ya koto oyo ozomona omoni elo mobenga aloba yango omoni tise na vie fo ozalaka vrai neti ngai nazwa suspension na bela nasilama navanda ndako na biso ti nazeli bango moko jusqu'à nouveau l'ordre bapesi nga mpe nazongi ozomona ezo c'est pas dit que film nyonso tu na bela fo batia bino po soki casting esengi yo te baotio nde nini est-ce que bagroupe nini oyo bagroupe ya nini ya youtube ya otourne eza kaka bela bagroupe eza ebele mpo nini soki otourne na hb eza problème te il faut luka kaka okota na bela eza industrie ya cinéma belle va za Poutine donc Pati ya longwe pona bazotia ete yango wana okojouer nini Marie-Jeanne avandi wana mosekaza wana batia susu ata yo moko oloba munoko nini
Marie-Jeanne Bolola Zawana vraiment. Tout ça va semblant, tout ça va ironie. Témoin bata na bino c'est leki. To go boya été asala succès na ye asala makamni pa mine na mboko to ko ignorer été. Mais ano eza ania ba Marie-Jeanne Bolola ba moseka. Tika bango na tana bango to bino bozala peut-être baninga ba wela bino. Au moins ba madeso mabe. Soki bochong na mai. Obikeza na vitesse au mata dikolo. Et vimba ke mati amala metika na se. Ah, ok. Soko bango ba mitunana. Na za madeso mabe, na za madeso malamu. Donc c'est que bango ba pesa dia ba gel, ba za na gel malamu. Ba za na ngwa jete, ba na ngote. Ah, donc pati melanga ba ke gel izala la soutenir ba. Tenga attaque na kombo na tenga lobi na ka ke. Ah, madeso mabe. Ngalo banga ngabi Marie-Jeanne na moseka. Soko ba madeso mabe ba nani? O Marie-Jeanne na moseka baza madeso etikala na se. Siko ba oyo matala likolo wana banani. C'est ba o ba ya zo yo finga bangonde. Donc par parti yo ba ka bino ba to finga ka boye ba ndenge boza mama madeso aliko e matala likolo. Ya kaza nga faire vidéo oyo ezo sala rage makasi. A faire vidéo balobi lelo oyo dinana ko sala vidéo te abenga ye millionnaire milliardaire. Lelo to boye dinana asali vidéo na Davina Apwa. En tout cas, ndako bozo bakaye na babiki bo simba. Bozo bakaye. Bon noter loko yo. Bango balobi dinana awuti matadi aye na Kinshasa. Dinana mwana mboka. OK. Na 2008, Miss de Kinshasa, c'était Madame Dinana. Ah. Oui. Parce qu'à l'époque, on a fait un basket, on a fait matad en 2008, on a fait un vêtement matad, on a fait une communauté, tout y avait un matad d'imbote. Vous avez vu? Tout le monde a fait un Miss Mobo, on a Christelle. On a fait Christelle, Bolongo Mbote place à Zali. Miss, na Miss Dauphine. Bango mbaba otambusa bango kaba kakao kaka Miss kakao kaka. Wana batomoli dina na dikolo. Kakao kama boya ni kaka kakao kaka Miss kakao kaka Miss dinana. Miss ya Kinshasa. Wana ba province bazuya basi mbinga. Basi ya mbinga basa kitoko bazui bango. Bauti ba province mais dinana mwasa mwindo wa matadi. Abimi Miss World. Dina na ye Kinshasa, aye théâtre, abimi na président Caleb, World. Dina na avandi, atala Omar Kabongo, abimi na Omar Kabongo, World. Vous confirmez? Oui, tu confirmé. Dina na avandi atala quel gouvernement, atali bakonzi, abimi na bakonzi. World. Dina na avandi abando kenda tala bite fama no ke Belgique ake Belgique aye kozonga atala bite famille fama no ke Poto eke na famille Poto avant atala bite kamana nga sala masala tonyo kamina matadi te otika pe na kinto yo pe matadi ale Poto bavandi sikoyo bayebisa biso tango via sisi azaki na ina ozomona atoboli ina yasisa kota boulevard amata talon ozomona ya bango balobi ke dina na Zandumba abima na Caleb World yoka misi lolo za kiti vanda na expliquer yo dina na abima na président Caleb World dina na abima na Omar Kabongo World génération ya ye e bongo boni bato bakenda na BBC diniki nani yokanga ndenge na kolela blandi. Voilà nani. Bakotuna na bango boni muto azaka ofela ngai na kei poto koluka vi pasia amoni komeka nzoto ko regrete te na vi na nga po nazali mwana mobali o dendende na botama po na mona pasi obengwe. Boni bato bakenda enani aliaki biloko ya bato kindobika sima ye kindobika boni bango osomona bamitunana banani balekala banzela batata bato oyo babanga bapapa na biso te yaya otikanga na bwale mawa mokili eloba opimela nga succès bato ya mokili bakoma komonela nga leki na yo viesilasi noyebisa yo tala
kala niveau papa on a za mukolo kala bongo siko na bango mibale oyo na dina na ndumba nani botia na ba commentaire bolo bolo ndumba nani na bango mibale pokoto aye na génération na ye totali poeza Caleb na dina na so banda kumoko world Omar Kabongo so aza dina na ndako moko world tina na soka kena pena bata ba politique ndenga lobaza ba konti mboka world siko boni yaya oyo kena na batata mudalobe ngo mislolo alobi ngo mission est-ce que atali parcours à yaya atali rétroviseur à yaya atali rétroviseur à yaya te mozo ya koluko finga oyo ko finga mutunduma tandis que yo moko kitapa bana mike ba kenjo na bandana ba kicha coupe misulolo yo ko finga ba totali parcours noto botana receveur ozambanda mona na yo makambo za mabea na oye biso yo so ya ko finga mutu oyo ame asokola famille na matadi ba ye Kinshasa na kindumba oyo asali atomboli bakonzi ebongo yo boni yo mwasa pembe po balobaka basa mundu baza flou basa pembe bakota ngungi te Miss Lola zaka avant naka na mapela kapa na bango chez les parents ata studio $50 Miss Lola bigu ya futela te mozo finga mutu afutela lupango mobimba ye moko ozo luko critiquer mutu oyo nenga zabonga comme ça Belgique si mabandal wana nyoso dina na oyo banao siko boni aloba ke Davina apo aleki déjà ba million akomi na ba milliardaire camarade à Bill Gates et subi no place ni ba lui boza ba sendi ya ba vrai ba sendi nde bango ba vrai ba sendi bana numéro 1 kitati na muta suka bolokoko ba sendi nde bango na oloba na yo ba vrai ba sendi nde za bango ya baze lokote mon bango tu ba vrai ba sendi bango tala kizenga buriki ya Malika ndaka alobi ndaka Bellevue eza musée d'après ye amoni ke lokola a ridiculiser ndaka Bellevue musée ozomona nzoka akumisi po musée national po kota po futa mbongo il faut futa mbongo ozomona ozomona faut futa la mbongo no seke ndaka Bellevue ezana biloko mboka pesa na kata ndaka Bellevue faut ndaka Bellevue faut futa la nini mbongo oh là bien réfléchi ozomona mania est-ce que leka na bande de l'école faut titer muto abanda déjà na Bercy mo na tongo na mukie obanda ko luka ba musicien na tongo olanaka lokola mama oyo lobelaka boleka nzela moko na bana bato omoni Bercy mo na zwa cadeau apesa alobelaka mpanzi wana donc c'est gazan nzela moko na mama na bango ozomona siko vana tala mania yango moni Bellevue mo na Bercy vana tala bite asundola na awa mwana lobaka lingala Alexandre Moke kita siko oloba niti nini ozomona oloko oloba te tendance aye kofinga mama ya Demer Nyangi Kizengi abosani combien tata na moko akufa boyo tata na ye moko akufa na AVC mozo kofinga mama ya Demer Nyangi akoya mayeda ndeke tendance à bi Demer Nyangi abomba mibala bana mike boni génération na bango tout bana mama likolo tina mutase baza bata bana mike o tendance cha ndako aza koko ozo luko bamba olongola ibongo oyo azakani na mkolo azanda a génération ni o génération ya bintu yeza mkolo mera nza mkolo siko ozo finga Demer nzoka yo moko toza na numéro ya chaussure na yo te il faut que ba 45 ba 50 ba 60 okiti na 38 là et si mate mamuza mabe ozomona yo zomuta ba 45 46 msupe 50 55 p pour besoin ma génération pour yo déjà aux déjà na 46 il faut luka 50 50 à 5 non 55 ans à 58 ans ma génération oya ko zala parce que yo bono kita na 38 ozo ke na mabete mozo ko finga Demer Nyangi muto kutuna na bomba mobala mwa mukena ndako te yena papa baza génération ozo ko lobaka okanga ya gérer place gérer compétence so afutela ndako a deux chambres double douche cuisine oyo bazo bima non hôtel à 7500 ozo ke longa te mabete tendresse
ozomona ozofinga prince lwamba obike prince lwamba mutsalité bona bobona boni yo moko okovanda na bar bazomela action Turbo 2500 okuta bango wana Turbo na 2500 okuta mwana mwasi ezopasola Turbo njelo mosusu ozomona siko ozoluka finga bato baleki yo banda lelo ti mokili esila mais tomoni mpe mida ye alobi ke bati kosangisa sila na Davina na même miniature mais siko tango siko omoni ke bango mota bavandi en tout cas félicitations na bacook parce que bo comprendre que Belleville aza world yango bomona anniversaire à sila eza Davina apwa polo na miniature eza soko tie Belleville likolo otie Davina apwa na se okiti so sila nde amuna se ozomona eza bongo apotala mo faut ça bongo so tie Belleville to tie Davina apwa to ta matin otie dina nde peshanga te otala mate il faut loko tia bango basocier bango alobi bomeka susu kotia Davina apwa te na sila ba comprendre que eza bongo ayo comprendre osima ya sisa silikeli bango abi pourquoi boka bola gloire na ngana Davina asilika te parce que j'ai anniversaire na eza Davina apwa anniversaire ne koza Belleville te ozomona anniversaire ne koza Belleville te po baza génération mo te na Belleville ma Belleville asala ya sorti ko sala ngote obenga ngai mwa muke na lotete nanga nga na simba na lupeka voici Beckham na pesa film au tourner na pesa rôle na pesa malobo tourner na simba na épaule ma fille s'appelle Beckham Pomba Sen na pesa na Poutine bravo Belleville bien kama moyo lo babo ya mwana balobi o lukisa yo ya ngai na lobaka obi nzembo papa miso eza Pepe Ndombe nalobaki natumolaka te tanedende eyano na ngai ezokisaka pota esuwa na motema ngoya bia Nzambe epeli moto ngai eyo ngai natalaka na zamba na otala ngai nabangaka te ngai na otala bino nyoto nde boloba ngai na ka baloba na bino mondengo maloba na bino moko ka nde yango nazongisela bino Miss Lolo non tozwi ese de Panama alobi ke nani dina na zandumba dina na abimana mibali oyo atangi wana président Caleb Omar Kabongo atina minatira mwa mukiro tomona ki wana boni ese de Panama sa kindumba bimana ya matuza boni ese de Panama ke no boto la camarade ne papi le mabelo ka botina ba soda ella oya ba Rwandais Lubanan ozomona boni siko yeboko ese de Panama mida azoya ko ganga dina na abimana roi David Mosa Moulaye bon akenozo na mba za katikata lilala oyo finga dina na muto asali kindumba te muto wina asali kindumba me Omar Kabongo bona bonbon oko le Omar Kabongo soka zaki frites oko luka fourchette te po lia mbango il faut zakiri dozo ka moko ya tasko frites batie belé na sani po fourchette oye bolia ete olie mbango faut luka Omar Kabongo kir don olie moko na sentiment Omar mobali ya gubongo Mobile a personne en mot dans le beau ka bonjour bien ka ça va autant que les pommes de mer il y a AG yo moko CPL si bon AG va donc bien ka lelo je pars avec toi na pesa boka lupangu tala siko mutu dine na bimana ye ndenge solo ba ke lelo na olia na ndako no jassé ce qui nani siko dine na akenda mano marka bongo en tout cas, mais Sibi. Voilà, on est avec Bianca Zanga, mon asuka, il y a famille Bota. Bianca Zanga, balobi, bazo lukisayo. Ya. Vous avez une plainte et batine de avis de recherche. Na yebi na zana ngo déjà. Fâché kalombo. Na ngo. Fâché. Omoni nakolo bandeni. Omoni ba faible. Ne bazana ya olukisa bato.
nga baka internet ya église te omoni ngai mpo na nga moni justice mais tokomaka te po ntango bino boyaka koloba na tv bobetaka toro bino wa basinagoga bino nde bosimba milangi bino nde boza bino nde boza tokomaka justice te oye na tv oye na tv zela balobi yaka isala yaka isala ya yesu ya yesu siko boni bona internet eza enani so boki na kaisala bozana kaisala boki na yesu bozana yesu siko bino boki na kaisala tokeka wapi na kaisala te problème te soka moninga nga atikinga soka mona kobetanga ozala wana nga aza naka wana nga naka wana donc nga na otaleleka je tout eza maboko na ye soka mona ozwanga osanga lokola ballon abetinga dada akanginga tulu frappe na koi na prince kaka ye se ba mona ta ya be o te o petit nanga natika ye eza guerre internet na bongo à la faible terre parce que si minga c'est kaza moi aussi voilà merci beaucoup tozo chité na biso déjà on est avec Bianca Zanga mon asuka ya famille Libota merci beaucoup si vous avez aimé cette émission dites un grand merci à celui qu'on appelle Jotas Mal Yene Mutasimba Kibilili alors moi et vous to ebinde to salaka on se retrouve à la prochaine émission bye bye. Kofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya jemima ibele.